Nzembo ofala utobimisa na tokos. Nzembo nini penzo sepela na makasi. Amour, amour, amour. Aigle. Encore une fois, je me livre, mais t'es choisi, me laisser. Sans toi, j'ai du mal à vivre, et mi amour m'a blessé. Je t'aimais à mourir, mais j'ai fini mal aimé. Dis-moi qui a eu tort, ils sont dans plein de remords. Nana linga yo mingi, je t'aime jusqu'à la mort. Rends-moi la vie, moi dis, reviens mon bébé. Reviens, loin de toi, c'est l'enfer. Loin de toi, je souffre. Salambango zongawa. Woo! Salambango zongawa. Nazoa. Pour moi, c'est toujours boudé. Yeah! Egla papa, muto mokili tuba ebo sa musa malam o sa po pesa batu muziki. E bandela makana mboka kwa. E muziki ezunga kana pouvoir ya RDC. Ngasko na oluka kinala na likula papa kwa. Nana génération na ngamoko na oluka avenir na ngai na oluka na sama na ngai ivoirien kuna kwa na bidja kuna mes condoléances et puis Aigle wana zai pe mutu na yo mes condoléances kwa pour na papa na ngape fali wana zai mutu na ye Ahmed Bakayogo fort. Allo 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 téléphone e utina lola to bongo la mitema o aleluya liya na bolai mae aya bolai ale yakato salama kambo ya la randi maramba la koningisa loke toto sala papa Ahmed Bakayogo fort ah bon moi qu'il est mystique ah yo attendez je veux te défermer micronere. Je veux te défermer, je me sidérer. Loin de mon pays, loin de mon pays. Aïe oh lélé, nanalé, aïe oh lélé, attendez, aïe yo, attendez. Soki bakangi yo, au fini mutu bakangi yo fala ebité, en Italie. Mi respecter landa musana yo sa musana bien ce qui ana poussa na yo ndenga linga kabatu bozana ezate ke na finga un jour linga ngate sa musana yo tika polémique tika ko po ya finga te ya tinda mututi aya ta muta finge wana italie litutu akipa ko tuti akipa kate. Bienvenue sur Cool les médias télévision. Bonjour et bonne fête de mois de la femme à tous nos moments du monde entier. Là je vois précisément maman Françoise Ovita, bonne fête. Rachel Le Chaco, bonne fête. José, bonne fête. Samantha, bonne fête. Bonne fête. Nabino Cynthia Capache, bonne fête. Il y a mamie Léla, la maman de tout le monde. Bonne fête à toi aussi. Alors si ce plateau, je suis pas seule, je suis avec le petit Fali. C'est lui qui cartonne, qui fait beaucoup de buzz. C'est vraiment le coup à Aigle. Vu qu'il est le petit Fali, il s'appelle le petit Aigle. Donc, tout ça, c'est Awa. Sans plus tarder, je dis déjà bonjour à mon invité. Bonjour, madame. Boni. Bien, Mikolo, Gaba. Fait que tu as vu que nous, Mikolo, nous savons. Thierry, arrêtez, Mikolo, fièvre, mi pépangue, comment ça, bicho. Demandez mon bouillé. Bozongi courage minyezati mais na salika parce que na promettre binonde tout ça là mais na pinya na courage au ça mais nzambeka mutu asangi biso quoi na sala kaka parce que soit pesate pour boyer bozongi bon normalement ça vedette on n'a pas le choix donc petit Fali biso to kiti awa pour nous sola na tongai ka to obete la biso li solo non pour ya non déjà to bi que en 2013 donc obeta ki au Froda ko obeta na ma chaîne tout mena kuli média obeta te tongai to e baba bota bino combien na famille ma bota bino combien et pas biso bota biso 11 bota biso 11
mibale bakufa totika na 9 nde toza pinda na 6e. OK. Na 6e. Ngaka mutu na bimi kwa mutabu me muto nzamba bimisa ya obunde tumba pona famille lo bazala bien. Toza 11 mibale bakufi totika la 9 muto siko nzamba bimisi na mboka po ayo obunda etumba oyo po famille pelo bilo bazala bien toza le longo kwa déjà ngai. Kuna nambanda ka osala ki betide. Na sala betide ko na sala betide mais moi ba moko ki on déjà quitté nya ya ki po na tanga vraiment. Ça l'a été mais na za pinya ya utanga quand même. Osuka na classe ni. Bon, na suka kana classe comme na suka kana classe pour na bando utanga na suka kana classe. Pour sobi 4e, 3e, yaka classe, sobi premier, deuxième yaka classe, mais na tanga ki classe. Voici ma vie piozo ka petit fallait ba suka kana classe. Ndeko ya oyo yaki. Et là on ni vraiment et ça la vraiment au donc au CP. Donc et là on y pour ça qui au lunga mandaka oya akaka. Bon. Et là on a liboso nzamba sala kana ba courage. OK. Courage na koluka. Okoza no jana courage. Mais oza na espace au lukate oza pe na moi makasho wana ya kutamba te yo okoza pe na courage moko boye ozo luka ozo kota partout po epesa courage nga mnye okeyelanga bino tuboza te na bandaka boyebi ki na aka pona aigle pona ndule na ye bando pesa ngai mais so na oyo koyemba na okokati abina boye na yo kaka wi ngaka mtu na ohim ndo mone loko ange chinanga maki na kima mbangu kwa na ya pona aigle yo mona zwaka tawana ya kuyuka kama makambo na ye epesa matama mbibili po parce que ayebi boulot abi makambo ndo mona ma epesa ngata ya kuyuka yuka mama na e trop na ala kapinja ba mati mingi te na la na mamui ya aigle. Yo lingano ka musique. Ngabana na mingi mambo aigle makambo na mingi makasi na fali bona yoka musique na fali bona aloba nini na émission na fali bwasaki na yoka nyoso na nyoso tu na landa ti akapela na banzembo ofala utobimisa na tokos nzembo nini penzo sepela na makasi Amour. Aigle. Encore une fois, je me livre, mais t'es choisi, me laisser. Sans toi, j'ai du mal à vivre, et mi amour m'a blessé. Je t'aimais à mourir, mais j'ai fini mal aimé. Dis-moi qui a eu tort, ils sont dans plein de remords. Nana linga yo mingi, je t'aime jusqu'à la mort. Oh, zongelanga, mon bébé. Eh, zonga, amour. Eh, reviens mon bébé. Pour toi j'ai tout donné, mais toi t'as tout gâché. J'ai donné même ma vie pour te voir mon bébé. Rends-moi la vie, moi dis, reviens mon bébé. Bien, pour toi j'ai tout donné, mais toi t'as tout gâché. J'ai donné même ma vie pour te voir mon bébé. Rends-moi la vie, moi dis, reviens mon bébé. Viens, loin de toi c'est l'enfer. Loin de toi j'ai souffert. Salambango zongawa, woo. Salambango zongawa nazoa. Moi c'est tout jumboudé. Yeah. Comment je suis laissé sans se briser. Et comment sans zéro. Amunangeza yo mawa. Pour toi j'ai tout donné. Merci beaucoup Betty. Dans ça vraiment les lots comme moi. Tarama Betty Maboro qui dit que et ça la plaisir on a accès à le taux il y a le millionnaire Moni Petit Fali un maître Deus na Orléans hein, le roi de Tomé maître Deus Bambote Belé un petit Fali ce qu'autant motalara ba nzembo ya aigle ndinga zoyemba yosko prometa ba fan parce que bikoza na ba fan nazaka na bafani kwa nazaka batu nyonso baya biso parce que soza bato wana te
na ba mega na bango moi pe biso pe to kaniati ya on appelle ça ba merci na ndenge balanda biso na ndenge balinga biso na ndenge ba pesa biso opportunité ya oyamba biso kwa ya otala ka biso na ba courage ba pesa biso ekosimba parce que vraiment atana misa na bango ba fan nyonso tous les continents partout nzambe ya mona ka bango na mamuna bango so eza bango te mwete. OK. Question moi où c'est pas ya Kistar lo bingana linga ka na yeba petit fallait la na ajni. Ya Kistar mo fulu qui se ministre à plat. Question moi yango. Abake ba kosa. Mambo ba age vraiment bon. Na lobeli yango to. Na ko ba kina na 20 ans. Na ko ba kina na 22 ans. Mais na ba nya logique age na ngati. Comment ça? Faut maki parent nango abotanga yi. Na benga yi ayebisa pinya ki age na ngai. Po taona yaka pinya muki. Mambo ba age eza mia compliqué. Eza tina lobela yango eza mama compliqué makasi. Po na tuna parent nango abotanga yi ayebisa nga age na ngai eza bo ngapi na zui na komi koloba ngo na ba émission. Eza tina loba ka ba age bo itiza c'était. Faut bien non maman. Wana mambo esopisa batu. Oui oui. Ba mambo zongisa batu na ba distraction un jour pe comment ça va comment ça va biloko wana nde comme tianga ki mambo ba age na tuna mama bia ki age na ngeza nini na botama mwa nini na komi na mbula nini na tuna mama na nga bia po muto ko bisa kwa na 20 ans wana 22 ans mais botanga ti muto ko bisa kwa na 24 ans muto ko bisa kwa na 60 wana 70 mais yo botanga pona tuna moto abimisanga para na ngai aiba bisa te mo na nga na boto bien na janvier bien na février ozana mbula bunga na comprendre que oui eza bongo sikoa so na mo bambaki na 20 ans na 22 ans na 23 ans wapi njeza so un jour ko ba ba ndozo ngisho ba bilo wana motie ba ndosa mabe eza la bongo voilà sonde yo mo mimona na ndenge bandi pe maramuna musique parce que ote ko za dans studio nzembo normalement oza déjà sur le marché tout le monde qui on a YouTube to lobela mo pe siko to ko placer na ba génération ba nani. Bon, nga za génération tout tenga na beta musique na ndenge na ngai kasi tipo oza en génération aigle za en génération parce que papa no benga kai papa nga na ndi aigle nga na génération na ndenge na ngai na sa carrière na ndenge na ngai na sa musa na ndenge na ngai mutu na mutu sa mam na ndenge na ye aigle papa mutu mokili tu ba yebo sa musa malam o sa po pesa batu musique e bandela makana mboka kwa e musique ezunga kana pouvoir ya RDC ngasko na oluka kinala na likula papa kwa na génération na ngamoko na oluka avenir na ngai na oluka na sama na ngai yangwana. OK DJ Vini na Bandal je suis avec Petit Fally nzembo na o salaki titre na kombo na moni Minama World et la kisi eza mosi na mobali eza muloko ba Swahili Minama World. OK. Et maintenant en anglais, moi comment ndenge lo ba moi déjà. Ngapi na comprendre que maloko anglais quoi. OK. Un petit acapella, de baloba mon petit acapella pour toi. Et puis oh expliquer biso soki nzembo maloba mo akati ni lo ba. Mama polyglotte la sénégalaise okimoko sangelaka bono angoya nsomia bamongo bokulaka boseko tawaro kilo. Yeah! Initiative plié, Mama Yaouro, Maman Olive Lembe, Mama Brenda Kaimbio, Hango ya Eglo, Bautande Bazweye, Ingere Fotweye, Willy Bakongeye, Juna Jananeye, José Ndunweye, Jantini Ngobile, O Bakulaka Boyaka Tinewe Bonyomo, Minama World. Et puis, maman n'a pas si bien fallu pour handicap la merveille, aigle, Mobutu, merci. Na kombo nende pesinga lokumo quoi. Là na komi na ba 50,000 déjà na YouTube. Merci beaucoup maman aigle na ndenge binyao ya mbanga na ndenge mondima na kombo na we. Puis na pesa mama na ketchup e bafana. Mama na ketchup e bafana, mama sociale, mama ya bane belé, mama asunga babola, mama edaka batu quoi. Ya zape na mtima mama mpona mutu nyonso quoi. Ya za pona bana everything pona mutu nyonso. Merci mama nana ketchup na ndenge yo ndima ngai. Merci vraiment na nebi nya yo ndima nga kwa na za pemeni ya aigle. Eza mama kambo yo za mami yo edaka batutu. Et puis na zo pesa mes condoléances na papa Ahmed Bakayogo. Papa edaki pe batu na vie quoi. Ouais ça pe batu bien quoi. Mes condoléances
na famille ya papa Ahmed Bakayogo na mwasi na ye na bana na ye na famille na nyonso na ba Ivoirien kuna quoi na Abidjan kuna mes condoléances et puis Aigle wana zai pe mutu na yo mes condoléances quoi pour na papa na ngapi fali wana zai mutu na ye Ahmed Bakayogo fort. Allo 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 téléphone e utina lola to bongola mitema o aleluya liya na bolai mae aya bolai ale yakato salama kambo ya la ranti marambo ala koningisa loke toto sala papa Ahmed Bakayogo fort ah bon mo qu'il est mystique hein ata tolia tomila tolata toyeba kanjambi ponyo seja litumbati bato mbongo baokende bato ndenge baokende nzambe tobanga kaka nzambe tobanga nzambo aza likolo oya kila biso et puis tobanga pe bato baleki biso quoi na niveau pour ceux qui pe bango te pour mutu wana kabeleja na grâce ya nzambe okokutana pe exemple na papa Félix okokutana pe na Aigle moko kutana pe na ba beda chou mais ceux qui pensent ba toucher mutema te au kabelo petit pour eloko nyonso pas nzambe eza eloko moko nzambe toucher mutu mutema akabela yo okokutana na ba ministre na ba président na ba musicien na soki nzambe toucher mutema te au kabelo te pour eloko kuta pas nzambe eloko nyonso eza don ba force raté ko kabeza don eloko c'est eloko eza don. Merci vraiment, mes condoléances toujours na papa Ahmed Bakayoko. Les gens de la Bissonios. Mes condoléances toujours. Aigle, mes condoléances pour Aza Mutunayo. Obnyatu Bando, Kabama Banga ya Minene, Mokipe, Bakipe Wana quoi. Mes condoléances na famille Nyoso, na ba fan Nyoso, na Eba Tutu. Merci. Petit Fali, yomo Nzembo wana producteur na Wezaka Aigle, maintenant clip Nzembo et Bimakan. Bon, clip Nzembo déjà Bima déjà déjà na YouTube. Il y a un épisode qui est 52 000 déjà dans YouTube. Et je sais que tout cas va te recharger, ba yuka yuka toujours ba lembaté. Si ba on place, il faut que ça peut être espace pour télécharger. Petit Fali officiel 01 na YouTube. Ba te recharger, ba tena ba plateforme ba yuka yuka ngo et ça m'a bien et puis ba te recharger deuxième tokos ya Aigle, ata premier tokos ba yuka yuka ngo et ça m'a bien. Na ba abonné na bino quoi, so bino témoigner. Merci vraiment. D'accord, merci beaucoup Petit Fali. Question moko ya na suka yuti epa ya Rosie Gucci hein. Rosie Gucci. Mutuna out. Te ya c'est na bina bambote belé mo sa pembe Rosie Gucci quoi, bina sœur na ngai. O ma sœur na ngai, il pas un journaliste na bige mikolo apema na ya fanda na mais ozongela na kwa dia to sole na ki ya o saba mambo a chaîne et ça m'a bien. Merci Rosie Gucci. OK, alors moi ça pembe. Tourner dans un Petit Fali. La musicien minene ba kombo pe bazalaki pourquoi ya kanga makana Aigle na kanga makana po ebi musala abi travail abi ndule abi kolata azaboga yemlo na kanga manae mutu akanga makana mutu alekie babi dembela ka mutu alekio po jo marambo ya ona kanga manae so dembeli mwana mobo ya mosha ko dembela mama polyglotte la sénégalaise po nini aluka ka moi place azala bien. Jamais okotaka likolo botamika na okomi na mbongo po dembela ka mutu alekio na niveau na mbongo po okumisaka po un jour pe aider yo un jour pose a pe bien mutamaka na sima mutu jamais mutamaka yimo obuya bimi a jumbongo ngana bimanga mona ba ndenge musique na ndenge na osama mona ba mission na bimanga moko mena neke mutabima komi na mbongo te mutamaka na sima mutu mutajwa $20 kana sima mutu so papa ko so teke ya komi na mbongo yimo ko te mutazwa kana sima batu ajali soka na sima batu mutazwa maele kana sima mutu eza bongo to sana biso na ba mabe na biso eza mais il faut la manière ya koyeba makambo. Un petit message pour clôturer aussi notre émission. Yozarana Fali nde batolobaka non aza orgueilleux aza boye na ba otala ba émission en temps parce que sinon on aura vraiment temps otala na ba émission ezoleka que non notre confrère qui a non piano alobi que non a fini maman ya faire ba tout ça que non eza fali mutatinda a ken piano est-ce que Aigle atinda rapide ba qui fina ba bon mama pe ba buzo bwana fala bien ngoti ata ba biso tout ça émission ah fala tina ngate ke finga boya na pisa mbongo. Tout ça non batuko fala za gralide na monde ti mama
alors je suis tawanati ya keke bo finga ka boya na pesa bino mobia bo finga ka batu boya na pesa bino lokomote fala zo tawanati ana fali binya tawana zo ati so ki biso mo to finga ndengele to na ndenge to mona mais yata ke to finga ka te to fala otinda biso te fala tinda ka mutu te au japeta wana te yo samusa na ye au jata wana te banda na kachela te tilo jamais na to kate na TV fala que titike mutu so ba tune Michel Kongola ndi ba ki na ebi so ba tine na ebi alwaka na ebi bango na ebi basa mais buno kaka fala tinda ka biso fala tinda mutu te so ki ba kangi yo ofingi mutu ba kangi yo fala ebi te wana italio mi respecter landa musana yo sa musana bien ce qui ana poussa na yo ndenga linga ka batu bozana ezata ke na finga un jour linga ngate sa musana yo tika polémique tika ko poya finga te ya tinda mututi aya ata muta finge wana italien litutu akipa ko tuti akipa kate bako sote ke fali muta finge akipa azo ko tuta wana te yeta neka musala bulo okute na studio okuta e na musique na podium okute awasa ba contrat na ako za isu ta ya ko finga awasa ta wana ti waza mutema ke lokwa ba finga ki ege na ki finga ti ya zo tina binoti ta wa bino bo finga ke baka mona mambo eze be na vie e ata na fingi lelo eglaza na finga egla mona keba bako shota wana musique akala musique ya kilelo za kilelo to sa mo kilelo oya kufinga kala polémique esa ki wa mambo akala totama na monde vitesse na monde sama kambo sandule ba mona yo ba mona ko finga musique polémique ya bwa musique ti ou bien ya ko finga na internet o finga mukolo finga po ba okotelo wana musique te ya samusana yo batu ba sepela ba fani ba sepela ba ke oui au samusala ba mambo akala maman na aigle qui parate elo yo benga aigle na pesa pinya merci parce que amtabwanya abando tala veni na e tininga komi abando kipete ba finga ba chula e abando tage lobi na okoma lelo ato finge déjà sa komi inutile ojemo bato ba finga kaye yango manga nyoso sweteli mu nyoso luka abuka ayoka manga ngezandeni sko mu nyoso alinga ameka abuka po adembe la place wana akoma pe sko yango bakoma kubuka manga ngo bakoma kubuka manga ngunini aigle po basa nini badembe la kaka na finga ina uza succès mona keba bato ba otinda ba okosa yo kotango finge lobo ko finge shunini jamon faut toza kana manière ata to tangi mingi te toza na manière ya koyeba makambo kwa ya ke oyebo lobela mutu réponse ukolo mwa muke biso so toza na mabe mais tozo comprendre mokile kini po to ebite via compliqué lelo na ba opportunité beli na kutana ba aigle ba daju ba bedachou ba maman polyglotte la sénégalaise ojomon eza na ngo ba opportunité ya kenjambe a bimisinga bana bonde na bimi mbala moko na kumoza ba opportunité ojomon omona ke na via compliqué fala tina mututi soki mutazo finga ye moko awa finga na buzoba awa micha na ba ere fala tina mututi ke finga oyo jambon ajouta wana te merci vraiment aigle na ndenge mosa musana bien parce que bon mabanga na kana maman polyglotte la sénégalaise et puis vraiment bon na linga na sala émission te wana ninge mnyama bete boyebi bozonga ka boyaka bozonga na ngana sate parce que njoto puis na sali trop nena na fana binyamo nyoso na sa émission te mais na sali ka pona ke botiki banda ko bozo bozonga boya mais lelo pesa journée na bino ko na sala ka poche ezate mais merci vraiment na maman polyglotte la sénégalaise na ndenge tout oyo sa petit aigle petit fali quoi merci vraiment nana mambolo bebelete merci kaka et puis mabanga na ngai na boki mabanga te na boki mabana na stem mayamba les véritables stemma de Paris banga na ngana stindel bio beauté sans microbe et puis bienvenue fashion boutique na Lemba mona elakia bilamba ya kitoko mona elakia bilamba ya kitoko quoi babi
Poivre Toronto d'Afrique, bébé Chloé l'africaine, bébé Chloé, et puis Chouma Mumpe, camarade honorable Félix Diobo Senga, Chouma Mumpe, camarade honorable Félix Diobo Senga, Aimé le Pérabola, papa. Bon, déjà là, on m'a Aimé le Pérabola, et puis il y a Dadi le Tanguy, le Boko Pété. Toujours le Boko Pété, toujours. Maman Monique Kabelo, maman Binta. Na Brésil, maman Binta na Brésil, maman Tumba na Allemagne, et puis maman Keren, maman Hermine na France, babi basi kitoko kwa babokila okondo. Manager j'aime pour tous les promoteurs, bazama ebele, talaka ka nazai penya na idango te ba mabanga d'équipe pour nazai na kaye. Bon, kaye tire na palais quoi. Moi, j'aime beaucoup est-ce qu'on peut te ayo lele ngana lelie ayo lele attendez ayo attendez je veux te défermer micronere je veux te défermer je me sidéré loin de mon pays loin de mon pays ayo lele ngana lelie ayo lele ye attendez ayo attendez attendez maman souris-moi obomanga pardonne giba obomanga maman souris-moi obomanga pardonne giba obomanga maman souris-moi obomanga pardonne giba. Tu es l'amour de ma vie, chérie nanga, wa. Obomanga, Togos, Aigle. Vraiment l'appétit. Voilà, nous sommes arrivés à la fin de notre émission. Myriam Koulou, la présentatrice, avec Tifali, c'était mon invité. On a parlé Nzembo, parcours, la famille, voilà. Moi, je dis un grand bonjour à celui qu'on appelle Thierry Vita. Hein? Bambo Tebele, merci à toi Anthony, merci à toi Bob, hein? Merci à Pilove Piscilia, merci à Nams Ingongo, merci à tout le monde, merci à tous nos abonnés de Kouli Media. Abonnez-vous massivement sur notre chaîne YouTube Kouli Media. Et puis, il numéro de téléphone. Oui, il faut payer ça pour tout. Et puis, match les 14 jours, match Jaya Aigle, match les 14, Wario Nyonso, Wario, tu Bambo Tibena Wario, Boya Mebele les 14, match Jawana Aigle. Et puis, salon les jumeaux Fergifère, salon Institut Bougat, salon les trios, et puis Yaouli Moucheni, si mon sénateur Guilando, Fondation Widal, sénateur Guilando, Fondation Widal, Babi Makamboua, Balobi, honorable. Numéro de téléphone. Bon, nous on a un téléphone, plus 243. 81 68 79 409 plus 243 81 68 79 409. Voilà numéro de téléphone 81 68 79 409 81 68 79 409 numéro de téléphone wana yemoko baseke bien puis Bojama ebele. Ya ba bojama ebele ba fa nanga nyonso ba patron nyonso ba linga petit fali ba mbote ebele vraiment. D'accord. Kraki Star hein, et Kraki Airbag triple nationalité, Kraki Airbag triple nationalité, je te salue. Pays PJ hein, l'homme de Mariana Lokondo va le but triple nationalité parce qu'il y a sa mère. Uwe Kalamba, il a confiance du maître, je te salue aussi. Un grand bonjour à Emmanuel Onkoulou, Samuel Onkoulou, je vous aime beaucoup, j'aime toute ma famille. À l'ombre, le King et Lily de quelqu'un, je te salue avec beaucoup de respect. Gros bisous à toi. Je clôture cette émission avec toi. Léa Yenga, c'était la Yenga, Balobi Moninga Yamoto, la maman de Enoch et Emmanuela. Je vous salue, je vous aime beaucoup. Bisous, bye.